les Congo Live Télévision, merci pour vos arrivés. Pour nous à travers la chaîne YouTube de Congo Live, le Belarabino, matériel politique, topé actualité à ya Baimboka, topé Amboka na Congo, Lilo Penza, tozali awa na kati ya IDPS, et c'est quoi moi Amboka yoka son Rosalie moko ya ba parlementaire debout ya IDPS, ye Penza, aye Penza, onobela tourner na o ya uti ko sala kuna mikili ya poto ndenge atamboli na mikili ya poto eloko nini akutani nango eloko nini yakene ko sala kuna na mikili ya poto totiki mnobola na penza o mwana mboka yoka son uti koloba lelo et puis tokutani bongo nasi. Ok, premièrement, je dis merci à l'Éternel Tout-Puissant qui nous a donné encore l'opportunité de nous rencontrer à ce jour. Merci à vous, messieurs et madame de la presse, pour votre disponibilité qui nous ont permis de s'exprimer devant les Congolais aujourd'hui. Moi, votre serviteur, Delphin Katende, Tumbayo Kasson, président, Parlement debout 10e mairie limitée, je viens d'une tournée de 30 jours en Europe dans le but de la redynamisation et mobilisation de tous les Congolais de diaspora en général et de l'IDPS, notre parti en particulier. Cette rencontre est pour nous une occasion devant vous présenter ce qui a fait l'objet d'une autre tournée en Europe, laquelle mission nous a permis de mettre ensemble tous nos membres autour d'un idéal commun, à savoir les peuples d'abord. Lutter contre le tribalisme sous toutes ses formes au sein de la diaspora. Solliciter le retour de la diaspora pour investir en tant donné que le climat des affaires est devenu favorable, dans tous les soucis de permettre l'emploi à nos combattants. Faire comprendre à tous les diasporas qu'il y a un seul, le président de la République et le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'on doit soutenir pour le développement de la RDC, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour les paris de la diplomatie gagnant à travers le monde et pour avoir réussi à mettre tous les décideurs du monde autour d'un intérêt de la République démocratique du Congo. J'apprécie à sa juste valeur l'ordre qui a été donné pour cette tournée de l'Europe par le président Aïe à l'intérim, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, à qui je présente mes remerciements les plus sincères, qu'il trouve à travers ces lignes l'expression de mes profondes gratitudes. J'ai également bénéficié d'un soutien de notre cher et grand parti IDPS, à travers le secrétaire général, son Excellence, M. Augustin Kabouya Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous déployer l'ordre de mission dans les comptes du parti, à qui j'ai dit un grand merci. Cette autorisation est pour nous une marque de confiance que nous ne trahissons jamais. Ce travail a été réalisé dans 5 pays à plusieurs villes de l'Europe, à savoir la France, la Belgique, l'Allemagne et la Hollande. Partout où nous sommes passés, nous avons bénéficié d'un accueil chaleureux à l'auteur du parti au pouvoir. C'est pourquoi je remercie toute la diaspora pour l'enthousiasme manifesté, le soutien spirituel, matériel, moral et financier qui n'a cessé d'apporter à ma personne. Particulièrement, j'ai dit merci à Papa Laurent et Maman
Nanou, Maison L'Écrénien, qui a facilité dans les moyens de transport. Sans oublier maître donnant de la CSTV en Belgique et le docteur Moukouna d'Allemagne en Cologne, monsieur Alba de la Belgique à Los, le Salon Amédée, France et Paris, l'association de la France, l'association Fati Béton, l'association Fati Solution, l'association le Mama Fati, l'association Fati Mokonzi et l'association Congo Fort. Nous présentons, vous également, vers tous les parlementaires debout et de toute la République, ainsi qu'il y a tous les parlementaires debout qui ont manifesté leur joie envers ma personne, se mobiliser massivement pour m'accueillir dans l'aéroport jusqu'à la maison. Sachez une chose, que cette victoire est la vôtre. N'ayez jamais baissé le bras, car la lutte continue. À tous ceux qui ont de loin ou de près, qui m'ont soutenu, réservez l'expression de ma reconnaissance et je vous en remercie. Notez bien, j'ai constaté auprès de nos ambassadeurs en Europe, en France, en Belgique et en Allemagne, la continuité des antivaleurs, entre autres, le maintien des effigies des anciens présidents, les refus d'octroyer les passeports à certaines catégories de Congolais. Ils ont facilité le non-respect de notre drapeau. Nous les mettons en garde et nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités à ce sujet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège les couples présidentiels, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et Maman Denise Nyakero, que vive l'IDPS, que vive le parlementaire debout. J'ai dit et je vous remercie. Soutenir Yokason. D'ailleurs, nakoloba ke kolunga na ngai na Europe ezalaki mpona kosangisa bakongolais oyo bazali kovivre en Europe oyo basilaki espoir. Tribalisme ezalaki libanda ya kotuna te. Ntango nakendaki na cadre wana nasali nakutani natamboli d'abord France, Belgique, Allemagne, partout naketi na Hollande pona koyebisa bango ke Congo ezali moko oyo ezali kokambama na mokonzi ya mboka oyo bazobenga excellence, son excellence oyo tozobenga Fati Béton. Yango cadre wana tokendaki koyebisa bango ke voilà moment opportunité bato bazali kotona kite climat et affaires nano ekoki te. Maintenant Fati a facilité quand même que justice est comme qu'on travaille. Fati a facilité passeport oyo visa plutôt oyo ezalaki bamusu bazali kozanga moyen ya kokoma na Congo apesi bango opportunité bakoma na aéroport bazwa visa na bango bango tina ya kobundaka libanda kokotingana baluba bakongo basoyiri tosangana po totonga ekolo na biso. Donc ezalaki na cadre wana Yokason je suis IDPS mais maintenant nazalaki nakendaki libanda na cadre ya kosensibiliser et komobiliser koredynamiser encore notre parti koyesa bango ke Congo ezali moko ngonge koki poto simba na loboko poto tongo ekona na biso. C'est pour cela na rendre d'abord hommage na remercier d'abord chef de l'État puisque azali mokonzo azali to sambela mingi ponza mbabatela ye bisika azali na ye na Maman Denise Nyakero. Et mes remerciements ezali sous encore na président et intérim Jean-Marc Kabunda Kabon, le président et assemblée vice-président et assemblée nationale et le président du parti l'IDPS et le secrétaire, son excellence le secrétaire général Augustin Kabouya. Oyo atali simate pour signer ordonnance ko pesa ngai document comme ordre de mission pour faciliter ngai nazwa visa. Mais financièrement ezali na batu oyo basali que lelo Yokason
abima libanda basali yango ezali maison les Créniens ezali mama papa Laurent et mama Nanou basali yango na etamboli na moni koma Congo bato bazalaki basilaki espoir sont à Tamboli 1 nazalaki na France nazalaki na 3 places oyo nasali conférence oyo nasali message ya koyesa ba congolais nazalaki lisusu na Champs-Élysées esika basalaki baluaki sale na Champs-Élysées kolonga na France nakendaki na Belgique ezalaki na 3 places tina Los esika basalaki nazalaki na Matonge nazalaki place ebele na Belgique kolonga Belgique nazalaki na Hollande na longo Hollande na kei Allemagne nazalaki na Berlin na longo Berlin babengi ngai na Cologne babengi na tamboli presque na sali conférence pour na koyesa ba congolais ngonge koki potoya totonge kone na biso ngonge koki oyo président na biso asengaki asala kapel na ba diaspora balebite ki diaspora aya mbangu mais à se préparer pour azonga na mboka na ye quelle que soit identité na ye. C'est pour cela aujourd'hui na essayé de remercier encore les combattants au besoin qui disponibilité na bango ya koya koyamba yo kason na aéroport puisque na kitaki vers 22h 22h05 mais toyé ko commandant vers 00h donc batu besoin qui disponibilité na bango les combattants de l'IDPS oyo besoin qui disponibilité na bango. Maintenant je ne suis pas encore na komisiko yo comme ambassadeur ya ba parlementaire debo puisque na kei kolobela bango na kei ko lukila bango oyo nini ko zanga te davantage ezali na ba société oyo yokason na kutani na bango ezali na batu oyo ba commerce international oyo balingi baya ko investir awa lokola balma baya ko tia système na bango ba ko inaugurer officiellement yokason a koti na bango en contact pour appeler ce message et pas mo konzi mboka ba fongola liboke ba petit basomba en désordre. Donc to kopesa occasion na kotikela monto ya kolinga kotuna question peut-être wazana mwali loba poto fongola liboke to nyata borto. Merci beaucoup. Betele Fatima boko li mu ebele pesa minene ya kosala ba fongoli na porte kete bi malibani yo binyo bandi ko welelo yebite ki libande ko zala ndenge ni o ezali première pas ya sortie et que yo ka so ke ko mona libanda bon voyage mosusu ba ko kende ko tianga bina ba contact na ba batu ya kanto ko bianza ezali ebele je ne peux pas me limiter ici donc d'où il faut ko tala nanu ngai na kendaki batu wana ezali bazana politique te ba yebi politique te et puis depuis na kendaki na moni bangote soit disant les combattants c'est nous les parlementaires de vous et les combattants de l'IDPS na moni batu wana te batu nyoso coin na moni mon côté na ngai mo kutu na zaki banda nzamba pesinga opportunité na zaki na ba bomba we ba garda kingai nyata borto bale po banga na banga katenga inde na bangi saka na bangi bango nyoso coin d'abord soit disant wana zaki te na libanda na poto bango to ba monani te na zaki na matonge c'est na Belgique na zaki na gare de midi nazalaki partout na tamboli partout na Bruxelles nazalaki na Los nazalaki partout donc na moni bango te na France nazalaki na Tour Eiffel nazalaki partout na kei na Champs-Élysées na kei na stade ya France na kei na nini nini bazo benga place babeta musique eza nini non Bercy nazalaki wana donc yoko tuna yokaso akei libanda na ya ko bwaka ngunda biso lelo nanu makambo ezali boy Fatima ndeza moko te akosala ya moko na ya mibale na ndandam bon siko ngai na banda siko nakima pouvoir nakima nakende libanda pona nini wana ezali ko faire salir image ya biso IDPS na image ya moto apesa ki ordre de mission. Donc je ne peux pas faire cette histoire or makambo ya kosala ezali ebele yokaso nazomo nazali mitete nazomo na musika. Monsieur Delphin Katete. Bonso, ici katou bazali, bazo asko responsabilité na bango. Mboka nyonso avant ba construire yango po ebonga ezo senga volonté politique na amour ya mboka. Yango ne ko sala ke mboka na biso évoluer. Donc pour le moment ba congolais nyonso et puis to ko banda biso ngai comme parlementaire debout na ko sala comité oyo to ko banda ko landela. Batu oyo bazali ko singa te ko respecter l'idéologie à chef de l'État. Nayo Kasson, tu as par tous les moyens, tu les caca place partout, tu motiver bango. Oyo bakolinga kosala yango te, bako sentir
biso tokosala lumbe et puis na lingana profiter ngo lisusu ambassadeur oyo bazali kotosa maloba ya chef de l'état te bazali kotosa ngote na lobela ka na français na lobi que bazali kosala ko respecter d'abord bazali kozwa photo ya ancien président babombi yango baye ya président basali yango bati yango et puis ben civique moko bazui drapeau ya Zaïre bamatisi yango bino ambassadeur botiaki ide na bino wapi donc ngai na obaka ngunda te yokason na sali visa na ngai ezalaki ya 30 jours c'était prévu na zonga les 12 décembre et puis ezalaki anniversaire na ngai et tombé ngai na kati ya Bruxelles Airlines ba médecin ba pesa champagne malgré na melaka mote mais na kabeli ba maman moko zaki wana mondele allez merci beaucoup merci mokonzi mboka ngonge koki ya kotonga ekolo na biso muluba mukongo musoili mungala betu na betu c'est ça le moment où biso tokosala la construction ya pays na biso chef du quartier bourgmestre gouverneur à travers la république bozo siko responsabilité na bino botikela teki au président ko kokate bosala boy oya kolinga kotosa maloba ya chef de l'état te toko déboulonner toko bana kosala ba marche partout pour tout ça là que ba pays mususu ngai na moni lokola Allemagne et tongama na ba combattants et tongama na bato ya volonté yoka sono to iso na mwa mutu na moko demito yeba na mwa oyo na ngonga oyo sali 30 jours oyo sali na mokili ya mingele tuna eloko ni apporter au ko apporter oyo pour ko pesa na biso ya enseigner biso pe ko bongola mboka na biso lengo ko singa biso to bongola yango mais yango na yena le bilide na ngezali que question na ngai ezali ba congolais to mi pesa na bolingo ya kolinga mboka na biso puisque pour mboka nyonso ezo développement amour d'abord ya pays to simba na sikoyo to motiver ba bourgmestre to motiver ba chef du quartier to motiver ba gouverneur pour que mboka na biso eba na construction d'abord lokola ba tout bazali ko sala libanda matérialité ya muibi ya corruption libanda ezate et puis système numérique lokola président la kiyango nde loko ezali ko renye libanda système numérique nde système où ezali ko sala que ba banque monde entier ezo développement merci. T'es dans le lobby, papa, si je te dis. Ah, on a zali devant, tout le monde a question. Augustin Kabouya, tout le monde a combattu à Parlement. Mais je te dis, est-ce que les autres, c'est Makamboyo, il y a parti? Mais l'élection n'a évité. Pourquoi n'a-t-il n'a évité, n'a moyen n'a évité à Zaloukani, n'a qu'un soga qui n'est pas, je ne sais pas. Donc, on a évité. Merci. Ok, merci. Merci. Banza Congo Live Télévision, beaucoup de Penzana Bokebi, où ils ont Penza, conférence de presse, top message au Mona Mboka, Yoka son Penza, Aiko Loba Penza, Mokola Lelo, Yoka son Betty Penza, et l'Okoni Biti à voyage, n'est qu'un écosala kuna, Namikile Poto, Natina Penza, Yakola Moussa, Bakongolais, Batiasport, dans le monde entier, Penza pour investir na RDC, à qui n'est Penza, beaucoup de kosolo la penza na bayi combattant ko baza na IDPS ko kozonga na mboka Congo pona kotombola penza kita ya mboka Congo to komi na suka merci mingi na bakoni na biso partout na monde entier botko na bokebi mo na mboka yokason to komi na suka merci na bakoni na biso partout na monde entier mon vieux Roger Luma Molbenene ya président Félix Antoine Tshisekedi j'en suis bon papa social depuis États-Unis Bambote nayo Ade Capella depuis Hollande Bambote nayo na bosante l'impresario mon vieux Claude Dombasi ngala no so nzamba zo mteto monani na France.